beza musique la chanson moko intemporaine et si la raciste c'était ça la période de thé alors ba bana salinyoso oyo mobali ya solo bana sauce bakoti ya café de laurier banze moya ba titre et la force moko là ba azali ko ya ato be to fo ba ande moto inga to ba là ba libiki nanga Yesu totika miki église kala comme bula momona oyai barango ili malili toke parler na malili oleda munene za net tv nanga ba to sera ngo siko na fait costume mari ba tcha na stade de Martyr faut marquer ya stade de Martyr kufi na 80 pouces na ko tcha na tali na ya ko ndenge mona boro ni ba benga mama bo ba fongola wana maintenant la TV 80 pouces na ndao ya ko ni porter le pont na bino donc na ko ba 50 tour que ça de Martyr ba tcha on a vite imana 1-0 TV Mosaka abima pa na bango mais na robetelo Jésus banda que n'a pas papa né na zone d'agouté et c'est possible de rappeler Jésus il n'a pas papa avec pas papa net il y a où mérite c'est ça le Jésus pas commissionner baluka ata belge papa nazara boy papa langa mu Congo maman langa muluba papa langa pembele mu Congo papa langa pembele mavuzi mu Congo maman langa Kamwanya Umba Muluba, l'unique porte-parole à deux présidents du Congo. Kassavou mu Congo, Fachi Muluba, na la sagesse c'est batata langa Congo, Vanter ba mabanga baluba ba maseba langa. Yango na konengi na yeba kaka po oyo. So tu auras fier na mbongo na sopoto na diamant. Mais nengi na ba différence est lo moko. Entre rumba o demba na rumba chacho, différence est na kacho na. Te zara lo moko leti mutwa yibela mbana malati osima mabe. Sozo tuno abano oyanga moko te rumba odemba yango na kaka yerumba ezaba chacho tuza na kati premier accompagnateur congolais oya sali avancer tous les rythmes de beta ya rumba comme ne papa Lutumba yimta sali sozo ba variété ba rumba tout na so beta le moko abeta batu ba yibiongo beti na 7 chansons ba jeune tombe mbe le lilo tombe mbe le lilo tombe le lilo ça mangwana minze ma papa Lutumba fote ya mbanato fote ya komelesa atonga libiso elamba ndenge moko bapangie komelesa ye kwaluka na yesembongo ngai na mbanda toko tombe mbe le lilo tombe kila maison mais maloba na kolobela yo buto ei linanda libonga la langi mwasi abo tombe mbe pas fait comme voilà question ngeye il fallait mettre en fort cash tata déjà na isenini jeudi soir tombe mbe le lilo tomba sona beta je Lutumba. Naibike moment où s'appelle ça bino vraiment les graphiques dans Lubaka avec votre humble présentatrice Grace Mako l'autre m'appelé la bouche électrique de la presse congolaise et aujourd'hui Kinshasa toujours bon ma sona biso ya lelo ils a trop musique té ils a peka na mama kambu mususu kaka ba savoir vivre donc ndezala kaka entre biso na ba misusu mon invité d'aujourd'hui c'est lui qu'on appelle Blanchard Mosaka de BCBJ. Place vous s'appelle déjà pour bolinga kendenga lobaka. Voilà, yende to solana to beta masolo moi mingi. Bonjour. Bonjour chérie, bonne. Bien, un mot d'abord na bato ba Hollande biso. Ah ouais, bata la rabiso na site na biso, on site na biso, bata la rabiso awa makamabe eli awa. Ah ba finga raté, ya rande loba yeba pe. So yebite reverser quoi. Et so pas. Et so pas pour les roi tremplin. So dende on faut l'accession ko bimai. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup Blanchard Mosaka, boni move, boni makambu na yo donc évolution. Les actes s'est déroulé bien. Ouais, move faisait kitoko papa Cherazan la bisote, azoka ta voyage ne ba séjourner à Paris. La volonté n'a été pour confinement. Ba bazo bimata kwa boya kenda ki boulot, akenda ko sala ba kenda ki na titre mo pire ma professionnel, mais catastrophe naturelle ba ben Covid-19. Et battre sur record dans le monde boyebi donc confinement côté reconfinement côté na Paris pour na confinement ba quête de confinement ba reconfinement donc faire be confiner ça va fantir nango ba to bi masuste makamte comme mubulu moni tina neso ya kunata no akata azonga kin bon en tout cas
eza faute nete ye mta tia corona te ye mta misa covid-19 te monde entier eza etelemi toza bina constant donc totelemi bina point de départ biso tout donc voilà yango tokata voyage azongakisa mbango ape boulot ezozela ya continue boulot apparemment on eza kopusela biso ka bamikolo ya balle de match biso te yo makolo wana yoki yango te nayoki me na bi ndenge ezocontinue nayebi nayoka oyoki ke poto ekangami oyaza na poto ya osala nini eza neti toza nongana sikoyo awa na libanda so tosala émission sikoyo mbula biso elaka ebetapelaka te bambula bele ya pa tocontinue émission te ese biso tolingi tosepelisa bato te mpo tokata émission mbula catastrophe naturelle eloko okanaki te inti eyelana na kangango obolo mutu okomisenga baeskize nga inti eyelana na kangango voilà. Merci beaucoup Nayo Blanchard Mosaka. Apparemment Corona eza soutenu des aki liboso ezio kotinda ko ekomika ezio ba intervenir rapidement ba peso qui c'est comme le quoi malaria. Ah mais oui, syphilis alba en 1855 après disaka. Hein? Prophète toi na prédisaka syphilis ya ba romain j'espère. Alors ba ki maladie mo yana année jumelle. Et cause la incurable mais cause la périodique. Donc vous me l'avez dit, mais vous êtes incurable. Mais vous êtes périodique, tant que vous êtes incurable, mais périodique. Or, à partir de 1855, la technologie s'est avancée d'une manière impossible. Alors, je suis dans mon kiss. Les autres bombes, sous n'est pas bon matin, on va sida, car la n'est pas bon. Mais les lots, et ça la sous-avantie, on a été pour je suis dans mon kiss, le nom de la pote pour me faire la sida, c'est gazé négligent. Mon tassilot, on m'a ouvert le camouflage normal. Voilà. Merci beaucoup, là je dis un grand merci à toi, Arem Lubuela, les grands biens Babik, to consommer la chanson à Boyanga, donc avec notre artiste musicien Arem Lubuela, et ça déjà dans la plateforme et tout, to télécharger, to yokango, en tout cas, to messa en ango, à Boyanga, puis na Boya, et c'est que to Boyana, oui, Blanchard Mosaka. Ouais, donc on a choisi, pour faire toi là, le bac yango, que vous allez incurable, un numéro Gmail, au total, l'année, tu as 2020. 2020, année jumelle. Et vous avez Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est Chine. Mais on sait la rage na pays à cette colline, dans la Mindel, Italie. Mon Chine, Italie, même de ça, les populations qui malades de Macas. Mais vous avez la périodique, tant que vous avez la périodique, tu as fait un peu mais qui s'est mis rapide, donc les lots qui s'est mis, et bomi fallait bomi, ou etiki fallait tiki, et à Makambo, nous avons mourayebi. Maladie monte bimara collègue même bah oui. Il faut ça rendre qui s'arrête mais où met la tête Ebola. Et il y a les Ebola et les sida, mais aura transmission mon sida. Et bien il y a la qui s'arrête. Dans les années 70 qui gagne Papova. Papova donc veut dire 3 jours au tiki biso. Yango les 4 jours aux yeux 3 jours au tiki. Alors ngungi nana une semaine na vie ngungi tout basala na nzambe. 5 jours à Koufi, bon, il y a 5 jours. Vraiment. Et tu as une semaine prochaine. Ngunga ça aura 5 jours à Koufi. Parce que ngunga suit au kokanga longine te on a kanga longine sur les pas am collaboration no bomaye. Ngunga ça 5 jours à Koufi. Papova ça aura 3 jours à Koufi. Zora ndenge mode transmissible nango. Mode la transmission nango. Avec ma mode transmissible. Mais mode de transmission nango avec ndenge mona sida. 3 jours au Koufi. Mais ebunga raka. Pour maladie ya ke bungi ba choléra ya ke bunga. Merci beaucoup. Là, on continue toujours avec Blanchard Mos. Donc, le samedi passé, le 14, Papa Chiraz a kinité. Et ça qui, dernier jour, au Kofi Olomide a organisé 40 jours, il y a maman qui na cathédrale, il y a 24, dans Notre-Dame de Kinshasa, mais bino ata présence BCBG ata Sege Mignon ata Blanchard Mosaka monana kité ma blamu et pour la té ma bende to bosana rapidement ba congolais bolukara surtout ba internet to biteni bolukela biso bon ça c'est ce que tout national makambo tali musique té na o tali musique maman so akufaki mama mi
La PCB va condoléance, n'engager même leader, n'engager pas fanatique, papa chéri, n'engager pas tout. La PCB va condoléance, pour que le monde aura écoquité. Le faux, toke n'ara tout, toke n'ara mon fléri, le matanga, to longbawana, toke mess, bisogno sommet. Pourquoi ma messe ça, pourquoi ma nzembouté? Le bois c'est pas le bagon la TV, que binognon, ça va congolais, ouais, messe à notre dame, to kokate. Bah tu vas aller bembe, bah ça va rappeler la sécurité. Nous sommes en kit mais collé bembe. Les gars matanga modèle, beaucoup comme ça on moderniser na kino na matanga qui voulait me soit mais pas faire ça, mais t'as ce colo maman. Et ça l'a raté. Mais la belle baba. Ah mais ben qui voulait pas faire ça Schengen, mais il y a une collé bembe. Mais azol la yete pas mais la wana nyo légé na souci. T'as c'est une bon c'est que il me t'a pe libulu. Pour comment tout le monde net collé là. On dirait mutana souci té. Ngala comme ça yo. Dans me soit belle de match, papa chercher parole mo so so minze mo boyoka. Et puis, vous êtes bien, vous êtes bien. Alors, même vous êtes champion à Canada, vous êtes 8e dans la colère. Nous avons une photo à Luara et le Gonzaga. À Luara sourire. Au moins, vous êtes Canada, vous êtes bien. Quand vous êtes c'est comme ça. Vous êtes bien, mais Dieu, c'est pas un peu. D'après la photo, vous êtes champion à Canada. 8 fois champion à Canada. 7e dans na besprit mabe mais dans la photo armol gwara a segana ye voilà so mba de match comprendre nous mo boye parce que le binin de la belle que likaku a mesala ni sananzete mais soira dembeli o epola vous connaissez la suite et ben mesate biso tout kaka le tokenda biso tout kaka notre dame Congo parce que toke tout kaka e kokate ya ba tchora la ningola pamba pour notre dame mesate bazo mesure à 8 millions d'habitants to la wana non o ba kenda ki gloire te o to toke na ndako to lelaki. Moi 40 jours na biso na na yaki. Ya ngam la autokufa bimi papa na ya 40 jours na. Mais yo annoncé quitté, c'était comme au moins annoncé. Vous allez be marade na titi la mawa. Yo za mo be mozo le la ka. Est-ce bateka ko teka na cimetière. Oh. So bateka ko teka na cimetière tout la yambo ka lelati. C'est Kofi Olomide teki ko teka na cimetière. O moni bataka internet ba kenda. Chance tu vas landa ba bi ke yo mutu olobianga baba proverbe nanga. Donc ezate na za na mawana ki neseka. Na mawana panda sangwa kasi non. O ba kenda ki gloire à Dieu, o peut kete gloire à Dieu biso toleli maman zo maman na biso voilà. Et ate faut biso tout. Non. Est-ce que communiquer le gars na Caribou bati ba biso tout ya la wana. Même que tu pas présent pas bazo sur masola mboka. Biso to kete, donc qu'est-ce que va segem ta kete. Voilà, chers internautes de Masaki TV officiel, comprenez bien, c'est Blanchard Moussaka, Babi Sakasaka, soit Koutaina Grâce Makola, ça donne toujours ça. Blanchard Moussaka, on continue toujours à faire, il y a passeport et Nyokoli Biso Mwata Moulaï, et aujourd'hui, est commis na $100 tout le baka, nous na $9, donc ils ont à $100. N'habitez ça au Kolo Banini, et tac et moi la mboka. T'es bravo, et tac et congolais, bravo, bravo, bravo. Et ça, c'est que mon konzamboka, à ça, Moussala, mon konzamboka, la souci na biso. On te paie ses chances. Toi, tu constats d'être batata, tu dis moi la classe, c'est mon candidat, mon musique qui t'a alors moi il faut que ma camion tout est. Batata sur la tu la classe. Mais il m'a candidat, me camion tout à moi là. Ah Koufa, ah Zouate, bah l'échec. Bah tu vas ça bon, moi je retourne nos copes, mais à moi ça il faut qu'on pour essayer battre. Tu peux sa présence chance. Tout le monde ma cambo dans tout le monde até. N'engole bien politique mais le temps est congolais, le rôle tourner, faut l'expliquer. Nga la fin na Congo. École n'a tangi premier primaire, ça ça dit 13 ans. Premier primaire, 6e des humanités, des scientifiques, na kimvula, na tanka a. Na mona place classe au felete. Première fois la vie na mona classe au felete, ça na machila, na vuta na kafufu. Na ndaka manza na chapa. Mais là on a ndaka brique pour nini, à notre semaine na bondeko, le lo fele, mineva les attaques mo sepela. Tout peut sa présence chez ba kanisa bien. Biso tangi lo kabito normal ni ka mini ka mambo. So me le faut ka ngazolo bala tout gaz na gaz, le mona classe mo to kimia. Et l'autre non mais la moi. Le président il a moment une session bien. Initiative qui toko, classe au fait les gratuité scolaire, auto monaté. Bon peut c'est chance. Tout ça attend c'est le remonte au bacal, c'est tout ça un bilan. Il y a mon président de leur réfléchir que nga la zone na sala bino boya na bino, bilan botuna te botuna bato ba boya wana. To peut c'est chance. Papa aza papa ta suba na mbeto, ataza handicapé, ataza nzamba etina cheke papa. Toute autorité vient de Dieu. Autorité à Koyiba et à la raté. Et pour venir que Esaou, papa moi la mutu moi la mususu, mais ça m'a béni ça moi la wana. Roi David l'homme selon mon cœur. À qui n'a qui soit beau tant la Moses soda mais moi na nzamba béni ça. Surtout bani nzamba ça lanko. Tu nzamba pesa tina mutu, boma moi la note. To yokango.
parce que to bani tant père azoki mwata kena bani nzamba nzamba foi anzamba le roi Satan te yemu da segi mutu chemise de roka bantu zo boule le to pese chance à ça là to pese chance to ngo pese chance te to pese chance et to tini moi na classe aller ozoki tata mo bisi na chambre ça mais comme bima botuta wana ebike biso ba congolais nde to raisonnaka donc nako milongola te na te biso nyonso to majorité que il faut dollar ekitana no poto mona ke mokonza mboka okamba bien faut semule kitana poto mona mokonza mboka okamba bien du moins que na yo yebi kala nde mboka ezalaki ko tambola na lelo yo lokola okola na Belgique na Kinshasa oyi bien nous okola mona nga pays net no vivre vivate tala wese moko basombeli 51 personnes. Bokoti na mutu mota boire mai kopa mai kende. Faut passer fille. Par exemple, vous avez 32 ans na toilette. Président Joseph 18 ans na toilette. 20 musée 3 ans na toilette. Félix Aïga na toilette. Une année ce qui 2 ans. Bon mon no facile ça passe il y a 51 ans. To pese chance. Ndaku muno retonga ndaku na mukomoko mabogote. Ba président va ça qui bien bien suka place ba non suka. Et ça relais. Ouais, ça il a continué, article mininga, ça il a continué pour ça relais. Olembi le pesi muninga. Olembi le pesi muninga. Tout ça la bongo. Quitte chauffeur, ba vanda na mutu moko. Ba tumsu to ba vanda ba kita pembeni nani. O ba mema ki ba kiti ba vanda na kita pembeni. To pesa chauffeur temps, to ça chauffeur trop te pas tout à té. To me chauffeur la distraction té to comme la destination té. To pesa temps. Voilà, to ba congolais to vanda ka to mo mninga le kaka. Na sena 2 ans à resala pas à ça passe à 51 ans té. Aza Moïse tout sera betara baguette simba pour nzambe mtanga mukolo mukuni mtachara poids alors to pese poids to zela to pese temps donc par exemple comprendre ma petite nabso manque de jouer faut maquiller bien na bala bala classe manque de jouer là quand ça m'embatanga ki ah ngaye bon ah biso bina fila na raison ah ngaye ah biso nous sommes pour donc to pese temps to pese temps à ça là nga na pesa mokonza mboka temps toute autorité vient de Dieu nga na mona et mo na vana so na tel ba musicien na tel na ndenge mam to mona rake bino 80 posera papa chéri faut assister à une solution na bino ceux qui 54 bino tout pas présenter une solution na bino tout ceux qui combien pas héritier bino tout pas faire occuper ma ramna oh il a pas sa ligne oh il y a moi ça belagi oh il mona begale la classe comme ça va leader nga zo pesa o comme ça papa chéri na 8h juste communiquer na TV OK c'est kufi na trenga mo o bo make-up na okoka na ngate bela ko kima bino me changer sim na bino me 80 la connaissance pour mon sera royal de na zawa ba bengani ngai otala ko jenga nolo tunita zo lela dans vidéo nini te na zawa ndako na futa la ba yenga ndako ka cher $8,000 mtour la futa te oya bo sega be kamne kufaki ozonga boki benz manque de jouer comme nga boki benz ah ngai ah biso donc ma petit frère manque de jouer donc ça émission va maquiller là bon ça va pas bien sa mission vous comprenez payer on ezana bo donc ça boule donc ba président na so ba leader na so na pesa papa chéri ba félicitations 26 ans na pembe net lo akambaka ngaka na ba caprice to zara non ngomo na capricier j'entends une capricier ce que vous comme la vie moi que non au tembe moi jeep moi nini moi car moi lipangu moi to fouter appartement sur na bandal donc ngapna appartement ngazo na ndako kasi bobai na bino non abimaka pa na bango mais na robetelo Jésus bandaki na papa ne na zo ndako te est-ce possible rappeler Jésus bandaki na papa avec papa ne ya ou mérite est-ce que va Jésus ba commissionner ba lukai ata belge ata Hollande o beta basola Jésus est-ce que Jésus va vivre en Congo alors Jésus quand même Jésus qui n'a pas tout azaba na battu akenda abaya papa c'est ya Jésus a payé les parcelles ake papa na bango biso ka wana bima ngai na kenda banda na koma mona kota ba fali kota ba zagalo kota ba mani na pesi ba voisin na ngambo te na koma pena wana na mona banda mikolo voilà après kolongwa baton ebele na banda po bi ozalaka déjà na banda na Luvemba na Molar na Luvemba na Kitambo moi 4 places bon
C'est qu'on doit zongi boye, ozo se sentir comment ko quitter kitambo ko za na bandalungwa. Nga biso na pale na bandal pe na bukaka, nga bandal ya pale na nga. Bandal ya fief na nga. Bon nga nzamba biso so grâce papa chera longola biso ya ba commune. Nga ke na nazana 20 ans États-Unis dans ce centre dans la kitambo. Nazana ba Turquie au Seigneur na bandal. Nazana ba double papa chera zo monde a comme ça en miniature chez biso donc to semble na monde na poche. Passe mon tour memanga. Le pour te faire combien déjà vanga na koma. Pas trop memanga na je suis à l'aise. Non, c'est pela na nga kaka na à l'aise. Donc comment est ba moi l'ambisa sene na papa. Hein? Moi l'ambisa tonda sene na papa banga raté. Ayi papa no longola le papa c'est ça longola so mo senda ya ba ko banga po ya la complexe. Surtout eloko na lula ka papa. Ngasa eloko surtout eloko nini o lingela kabina da matro. Complexe eloko longola nga ya liboso. Mais ce complexe est malade moi le quand même sida. Complexe nous ngala mona kanite na mana lati ngele ki otu na mona na mukili. Na sala ngo pona lula na ngate na senga na ngate. Omonzi mo polo na nga yoshio. Polo na nga yoshio ya mamoto te petit na ketchit. Polo na nga yoshio ya mamoto. Na ketch na nga yoshio na jina nga disquare do. Na mona nete leki ba blo otu na moni. Nzambe likoyo na se. Et puis nzambe pali msanga on devene na mona on devene na zo mona ngi nga mteleki. Bon, na pe banene na leka. Na mona nete yanga mteleki. Eleke batunyo. Bonne toi telle famille na moni oya tenya boulot. Boete ya. Kasi oyanga leki. Bon ma jina cameraman de leki yanga. Oyanga leki ai. Polo yoshi aya na ngopete. Donc ngamona kana tingana lataka dans danger. Donc pas c'est là complexe. Tout danger no mona peneto leki ka papa chéri na yoji. Non ba net ni passer ko le kanzam. Ngaze le rappel ma papa chéri. Fini te ma simba so tika tu mona na yo tuki pena tuwa. Tout ba mona nga boye binadama. Beaucoup de respect na ye, yana linga muta tumbulete. Beaucoup de respect. Sans ça pas nous sentir que moi souffle ça. Alors nous banga ma $100 trop ne ba $100 bola ba. Moi 400 no beti. Moi beti na beti ko. Oh mitu bango ngo 400 na beti. Papa chéri na pesa so grâce mo mona. Autant me la garantie ya jeune moi de débrouiller vie. Tazo autant na na poche. Pona binadama. Ça peut être simplement simple. Pour la force bien de un porte-parole. Ma personne force moro que pas une patron somba champagne dans somba. Pas prêtre mutumwa nga diminenga asomba ngombe na pays. Pas manga diminenga amatana jeep na matana jeep. Parce que non mon je moi na jeep. Moi ce n'est pas na jeep. Bakiti bakontinental to nous on dit ba juba bonga ale pe comme ninga to na jibu na madame pe na skili e jibu na e to comme pe bongo pa bo somba champagne ya ko meso ki 180 boye yango te ba 150 kasi na otala libona na poche donc musika te na otala libona na poche au $500 mbamo na sombi yango na personne exemple na yibite na okuta na yo benga par hasard na zo tambula nango. Kasi vous avez un projet un programme moto ko benga peso 500 fois ya tete na maboko banki ma moto ko benga 50 ba 100 moto ko 50 ça nga sarano donc to la kana pona binadam donc on est ba beda shuri pour peso ba 5 c'est ya beda shuri après te ko kabane ba la ko pesa nga tout mais pas to ngenta dimine nga na oboya na nga après très respect beaucoup na ye mais so pas nga dimine nga na oboya pona mona binadama de pas payer champagne on se mata moko na 500 na paiement boto ko na place mo na $500 et là on ni ya beda shuri sala nga fona no sala na lobanga exactement on a 500 na ngo na ko somba ka 500 na somba tout même chambre na futa $200 na futa bon papa chéri tanga so tala après to tchenga beda shuri boss ana larme na za somme honnête de respect na ye makam na ye ya ye mais papa sera formanga papa to to zamba eloko ko somba na ko somba na mbongo nanga na ziongo pa ya binadama donc voilà donc bet na 500 de l'obet amatonda ba to ba ka ba 200 ba 100 somme de ngoko ba 500 ba 800 wana ko mba tete ne maboko banque net ngam na bomba bela shuna ne abitane boss maintenant li ata 1 centime minute na bela numéro net mon ega respect mutu na biso na somme nga kontra mingi na binadama donc abina papa to ngo diminuer ba to pona la no mona nungate ya na conseil na mbongo nanga pas na respect bonjour bonsoir mais ko na no sa neti oza danger nga pete nga binadama fomanga commando suicide na nenga mabete
C'est très fort profond. maintenant on sous parce que pour ton côté arabe la masse arabe yoshi yanga la tarango déjà dans mon banga monté respect belé mais comme ça on est comme ça on est tu pamba pamba na yate Nesika yo no pangusa ba table ya nini ne ya entreprise yo za ya porte parole ma pangu déjà bon nga porte parole ma pangu bakaya na comme niveau mususu nga wa sentinelle ya président de la république avec ba général et bien la force pour général mon président de parade mais sentinelle mon général à mon président chaque jour alobi tata fois que na zo monete nini oazo bela bo tena clinique na oui mais pourquoi na lobi bon musaka et ça par rapport ya ba mécène mususu bato mbongo musu bazwa donc un musicien côté pana bi kaza mécénaire bimisa mo lo mo bo mais a komiona sombela no mo lo ko mo bo carburant mo bo bosen kaza na sentinelle na petit bitinda donc ya on a profité quand eloko lobi na lo bango la lobi la biso non papa sera longo nga complexe mais pas bata mbongo bazal so na ye moi respect belé on pesa nga ah c'est pas la nga pesa nga mais ko diminer nga nde simbate a papa o somo mna loko somba ki 8 millions na somba moko o koti na jeep no ali soki 8 milliards na koti na jeep na nga malili to ke parler na malili o leda munene za net tv na nga ba to sera ngo siko na fait costume mari ba tchona stade de matin pour marquer ya stade de matin kufi na 80 pouces na ko tchana na tali na ya ko ndenge mona boro ni ba benga mama bo ba fongola wana maintenant la TV 80 pouces na ndao elle va nous porter le pont na bino donc na ba 50 tours que ça le matin ba tchana on a vite imana 1-0 TV Mosaka parce que na somme on pena ndenge zo kansila nti so ko split na chambre na zala o salon na nango kiti ya soki elle na zala tu baba na kete na zala na chef na ya garçon complet beauté sous moi spécial parce que na moi blende na bangelo donc na no bangelo ndenge kansila na moi pas quoi papa c'est soit formant ma table la wenge mutala ba critère pas ba critère joaza parce que derrière comment un suicide manque de jouer la petite frère baba na somna senga c'est libanga moi qui n'est que ça bouga lino la place à donner moi na senga c'est libanga akobuka la lino ngaye abi kaza mboka Blanchard Mosaka donc ndeza boye na ko le kabiso to ko na bandule mani ba porter parole ba nani ba journaliste ko le kana place senga modole senga libanga te voilà mama bana so na biso kino la sepela na leader nanga premièrement ndenga longolanga complexe dans la des astuces d'infériorité et de supériorité nga pena na complexe na yebi yango te na lycée pela rappel nango te puis so na la lita na reflara moi so amona mkongo nga kwanza nga azo nga poto semaine prochaine la bengi sege na so anda tine pe na poto sous 10 jours aye donc la tine na poto 10 jours na la na poto na chambre kasi mais soki moi so o tine moi na poto ya kasi la poto na chambre n'est-ce pas azo donc 25 ans au moins ba ndenge na zala nous sommes dans le bête de la dog non c'est que le monde le madame là on gagne le pays pour la gang la madame so on a la dog ça keba on va aller dans expliquer mais tant la reflare muta kwanza nga ana dog na Belgique à zonga c'est le na ça c'est confirmation na Air France d'Inter to leki batindi so test ya corona na ma France du 30 juin $45 to betango le 25 ans pour na zonga c'est pour 10 jours hein. Mais qu'on a confinement ça ni 2 jours car kende na tinde les aura dossier mon a tika gwana ke zwa ya na futi pe na tikeni ba futa raka akia yi Mosaka ozana na colonie papa na zara boy papa na nga mukongo mama na nga muluba papa na nga pembele mukongo papa na nga pembele mavuzi mukongo mama na nga Kamwanya Umba Muluba, l'unique porte-parole na deux présidents na Congo. Kasavubu Mukongo, Fachi Muluba, na la sagesse batata na Congo, Vanta ba mama na Baluba, Maseba na ngai. Yango na konengi na yeba kaka po oyo. So tu auras fier na mboka na sopoto na diamant. Toi la diamant. Toi la diamant. Bon côté à personne les avons pas ma casse, papa ça va robeto la muibi. On est à finir $100 ndio la casse. Muibi robeto. Ah, vous n'êtes rien. Merci beaucoup, chers internautes de Masakili TV officiel. Comprenez bien, c'est Blanchard Mosaka. Na Masakili TV officiel. Blanchard Mosaka, toujours continuer, toujours na yokaka. Blanchard Mosaka, dernièrement, à Watomoni, donc Afriman. Apesi, mon amboka Fali Poupa. Trophée Afriman, donc Bimi, meilleur musicien d'Afrique centrale, l'Union surtout.
nayebi te master na yo mpe na bandinga basystème soki oloba nini bamot d'encouragement epi makambo. Bravo Nathalie yango nanu te mais napesi deya bravo d'avance nayebi yokosaka te. Donc bravo soki azwi trophée c'est bon mpo na ndule na ye azala pambi baoyo balongolaka mpe Congo soni Congo musique eza musique tobetaka musique longo ya fete na fete owaka musique moko te na bilei moko te espèce ya banoutie mpo ya variété quoi variété na ofo ya mo ebele. Donc voilà soki azwi trophée na ye bravo bravo neti nga akoma nalulaka leader na nga makasi mpo biso batrophée na so etika mitema bato baomba olongola ngo ndenge na mitema bato basante toucher olongola ngo ndenge na mitema bato mpo esali bajeunesse ya bato omona bana bavie ebele batangila na baomba bazwila balala na baomba. Donc soki ntango nga sepela asala bakuta na patronat réunion bapatron bamusicien congolaise babengisaka papa chéri mpo bakoyoka banzembo bakoleli banzembo batangeli binadama moto abombango mpo papa chéri asalaka bachanson mpena te ye aza mwa différent na eloko edivergeaka ye na bambe ya leader ebele ye na place asala bachanson papa chéri asalaka batube tube eza chanson moko intemporaine esilaka succès te ezaka mpe na période te baloka bahomme banasali nyonso oyo mobali ya nsolo banasose bakoti ya café de laurier banzembo ya batite ya baforce moko na azali koyaya atoyeba te foyeba nzembo atoyingaka te oyebango kaka na libiki nanga yesu totika miki église kala komana bula momona oyayibaka yango